Boka mwate bandeko yango ezali événement munene lobe ezaki bongo le 10 avril na kati ya Kinshasa na commune ya Selembao. Bandeko na ngai Pepito Kilala la reine Nzinga, bandeko na ngai ye akendaki kuna kitaki sur le terrain pola kolakisa misala na ye en tant que bourgmestre ya commune ya Kinshasa. Lokola azali mbiaka na kati ya commune ya Bumbu Selembao, amonaki ya solo akoki mpe kotika commune na ye te en tant que présidente ya association Eroga Lisungi. Ayaki mpona misala oyo etali Eroga Lisungi mpona kosala mpe misala ya mabele ya bakoko ya Bumbu Selembao. Yango bandeko aponaki ekole oyo tobengi IPCS. ICPS ezali ex ekole oyo ya kala tobengaki IPES, Institut Pédagogique de Selembao. Yango bandeko Pepito Kilala ponaki yango parce que bazongisa ekole wana parce que bato ebele bauti batangi wana ekole wana ekoki kotikala kaka ndenge wana te. Pepito Kilala amonaki il faut asala misala na kati ya ekole wana. Initiative ya bandeko mpe ya poto ya Eroga Lisungi oyo fondateur nango ezali Clara de Bruxelles et puis président nango président Lebo. Bandeko na ngai bandeko nyonso bazalaki sur le terrain sur place dont tokoloba bokomona bino moko botala ndenge la reine Nzinga Pepito Kilala la reine na biso oyo azosala mosala kitoko tika topesa ye baboko mpe tobwakela ye bafleur ebele na mosala na ye oyo azali kosala. Ye apozaki pierre libanga atie nsima mpona kolakisaki ya solo mpenza ke azosala mosala ya solo. Bandeko na ngai vraiment ezali esengo na bana gal bagaloise nyonso tuna bagalois tosimbana liboke moko ndenge bakoko na biso babengaki sangolo zaku. Donc sangolo zaku bandeko na ngai yango tobengi kintwadi, tosimbana po tosalisana. Bandeko na ngai to soutenir Pepito Kilala na mosala na ye azali kosala. Bandeko bokomona na bilili grâce ya Eric Luyeye Makonzo Live TV oyo azali bongo mopanzi sango ya Eroga Lisungi na kati ya Kinshasa. Bandeko na ngai Eric Luyeye azalaki wana, on est ensemble tozali kotravailler na ngai moko Kongo Alenga TV Shora de Soulangar. Bandeko na ngai ezaki esengo komona bilili oyo Eric Luyeye pardon asaleli biso. Bandeko bomona mama na biso la reine Pepito Kilala ndenge ayambaki bato pe maloba nini ya lobi na micro ya Eric Luyeye. Bandeko ezalaki esengo vraiment tobotani pe te ba fondation oyo ezali ko soutenir mama Pepito Kilala pe Eroga Lisungi. Mama na biso Ana Luboloko mbote na yo ser na ngai Ana Luboloko ye pa azalaki na pointe azangaki kopesa mwa liloba te mpona kosute ko encourager bana gal bagaloise na bagalois totya loboko mpo totonga oyo ya biso ekole wana. Bandeko ngai moko mpe natanga kuna na kati ya IPES wana natanga wana. Bandeko na ngai bato ebele bana bandali bana kasavubu ebele basilisi baklasi na bango wana na IPES ebimisi bato ya ndenge na ndenge bana gali mingi batangi wana. Donc bandeko biso nyonso nsima ya Pepito Kilala po tosoutenir ye. Pepito Kilala aza kotya loboko na babourgmestre ya Bumbu Selembao en tant que bakolege na ye mpona kolakisa ke non totravailler ensemble mosala oyo ezali kosenga misala nde monana epai ya peuple ye nde alingaka ndenge wana. Biso totyaka bango wana bango nde fo balakisaka biso misala. Pepito Kilala akende liboso vraiment mama nzambe apambola yo la reine na biso vraiment kotikala nsima te continue misala na yo ndenge mpoza kosala na commune ya Kinshasa kobosanaka commune na yo te esika yo uti esika bagrand prêtre na yo bamare bapapa bauta wana. Pepito Kilala nzambe apambola yo la reine, kimia ya nzambe ezala kati na yo. Bandeko tolanda Eric Luyeye na bilili ndenge amotisi biso makambo elekaki bongo na kati ya Kinshasa lobi na kati ya Selembao avec ye moko bourgmestre la reine Pepito Kilala la reine Nzinga. Tolanda ye tomona biso ndenge makambo elekaki. Merci à trop, à suivre.
Événement, il y a les lots donc les alaki pour avoir posé première pierre dans l'école IPES. Donc dans Selema ou donc où ils ont école à Mounene, le goal à Ebeba, et le maman Pepito, Aya qui peut poser première pierre. Mais pour on dit bien, tous autres l'axabino camion ou dans la brique, pour autant la peine que Bakabo Salamawa a construit l'angoisse aux gens ça va tol de Beba. Donc de poussa na wana pour tout le monde. Est-ce que on veut meilleur solo? Yango wana donc. Ouais bien ngo. Ngala za santu Thomas. Donc le to mona. Tozo kende ko. Ouais bien. Oh. Eh. Carrément yango ko. Oh. Tozo baluka ko. Tozo tozo bon voilà il se preuve à l'appui. Oh ça presse regarde Lisungi. Oh monsieur bazokasage regarde Lisungi ça le côté la brique yango Clara de Bruxelles ma brique yangwana donc deux fois ma brique bena yango camion yangwana ça les salama donc Pepito Gilala les bolobaki et regarde Lisungi donc ça la passe vraiment malembe tu besoin buka susu donc malembe bon même malembe donc ça va ça déjà biso paye comme maman vous sepeli te maman ni sur là-bas école c'est les mbao au premier sorti na biso tous les jeunes à Muselema baya to sangala to tombola commune na biso commune estima na batamayele to tikamu mto atempa zate. OK merci Massa bon bandeko indeko lobini to sepe l'école na biso to tanga awa to za 27 élèves mais ta o ekomeli mère raisonner pour ça li bien to za derrière to soutenir to sepe donc pour na bana poto chaque fois beau soutenir ye maman Pepito Gilala po yep awa a soutenir ba baction boy kotonga boy za blague te école déjà c'est sali net mais ya ye poison isango donc to sepeli ya trop so daba membre ya Eroga Lisungi bana poto donc mbote ya trop bana Belgique bana partout Canada donc ceux qui doivent mbongo ba soutenir oya kapé et ça te que bokami ka kuna libela boya ka ko soutenir ka Pepito Gilala po awa ye a osala be makambo oyo bino ndenge botindi. OK bino bozo mona ke to ko vivre vraiment carrière yango to zongi susu na kati on eza bolelo balobi ke sans tout mamoto bon sans oublier na pesi mbote na monsieur Papi Zongalenga mbote trop Tozoko Baraka toujours Papi Zongalenga mbote trop kuna place ozali na Bundes na mwana ya Allemagne mbote trop Tozoko Baraka na makambango Zongalenga mbote trop Papi Zongalenga Tozoko Baraka tozaka na toujours na Eroga Lisungi awa avec Clara de Bruxelles mbote trop Papi Biba monsieur le maire de Bomo toujours tozaraka Eroga Lisungi toujours la peste mbote na tantine na Régine Zomba Maman Annie Bosenjo mbote trop maman Annie Bosenjo mbote trop et quand la saison commence c'est beaucoup mbote